Sino ya solo tokofongola te tokomisa yango na suka tokuti na ndako kangi porte kangi fenêtre ntango tokofongola nde sanzu ebimi bomengo wana nde bomengo wana te ekosalisa biso surtout papa elebe ndenge asalelaka abileki ya nzela ale atie tableau kuna ya kozwa mosala wa ekozala bongo yango ebandi na ine pepe papa yoke mbango na yango merci kasi ye alobi mibeko likambo wana eza makasi mpo na biso banso biso tosilisi topesi epai ya papa Mbenza na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa pasteur Boiko Fada Rabino. Makambo nyonso ndenge uti koloba ma awa tozali kolanda kaka ba instruction oyo tozali kokanisa lobi le 8 juillet na 1992 to 92 elonga ya papa Mfuma Longo papa Diangenda Kontima na ntina na misala ndenge elobami awa na 1989 tango bapapa bafandaka bango misato kobongisa makambo na bango likambo yango efandisaki bango ebandaka na le 25 to le 24 décembre 1988 en 1989 wana ndenge bafandaki ka bapapa la jeunesse tomonaki ete et surtout oyo bayaki na bapapa bajeune babandaki komona ete misala na bango ekufi misala ebebi tokosala lisusu nini na ndenge nkamba awa kaka be bilanga kaka nde bapapa bayakofanda ete basala bacreye misala mpona bajeune nde ezalaka na le 2 janvier 1989 wana bango nyonso misato bafandi mpe yaki komona na ndenge bajeune bakofanda awa esengeli ye moko papa Mfuma Mbanza papa Dialungana atambusa bango mpe kopesa bango misala komona ete cabinet efo ezala likambo bafandaki bango misato te bapesaka autorisation epai ya papa Mfuma Mbanza papa Dialungana afongola cabinet na ye awa na esika wana ntango cabinet eyaki kozala créé nde batalaki babranche nyonso oyo ezali ete Lingomba ndenge nini ekoki kozala dirige nde yaki komona na ete na 1990 na 90 wana nde papa Mfuma Longo papa Diangenda ayaka na bajeune oyo bautaka Kinshasa ye moko ayaki kotika bango awa po ete bayekola misala mais musala liboso etiamaki na liboso ezalaki kotonga barrage ya Mpioka parce à partir ya courant ekobima kuna nde ekocreye misala nyonso ekoki kosalama na bausine oyo biso toyebi ete usine ndenge papa alobelaka yango ntango nyonso oyo ya Mpemba oyo eza kosala ciment kuna na Mbanza Ngungu mpe usine mosusu
ya kosala ba miliki à partir ya l'élevage ya bangombe ko extraire ba miliki awa na Malanda pe izini mususu kuna na Mbanza Nsanda na ngambo ya Luozi na ngambo huyo na Luozi kuna nde izini ya show wana oyo bana kozala utiliser na ba nettoyage ba mai pe makambo ebele oyo ba projet esalamaka à partir ya barrage to courant ko bimana mpioka a barrage mpioka wana mais ba jeune wana bayaka 300 wana tango baye liboso baye ko bona eke barrage en construction lokola ba étude ezwaka temps pe batie bango na agriculture kosala babilanga ba jeune bamoni mais ye bango papa misala baye kopesa biso na kati na bilanga na bazamba biso tomesa na bazamba te mingi bakimaka soki na bosani te peut-être eke batikala kaka soki mine ou bien bitano awa na nkamba pe kaka na kati na groupe wana ezalaki mpe na bana Ajax ayebi te loko mokolo je crois bayaka 300 mpe lisusu kopesa bango misala oye ekosunga lingomba donc créature ya ba emploi na ba jeune mais lokola esalamaka noki te ba jeune nyonso wana bakima e na bandeko oyo bautaka na Kinshasa emonanaka ete papa Mfumwa Mbanza papa de Alungana alingi kosala eloko mosusu oyo ezali ete combattre papa Mfumwa Longo papa de Angenda attaque chef spirituel mais papa bango moko badefendaka likambo yango ye moko papa de Angenda ayaki kodefendre likambo yango eke likambo yango euti epai na biso misato ke bajeune fo bazwa na misala awa na kati na nkamba na Yerusalem créature ba emploi. C'était en 1989 le 2 janvier 1989 mais likambo na esalamaka yango tokobenga noko mokolo po bango nde bazalaka na ntango wana nanga moko mpe nazalaka mais ngai batiaka nga kote ya agriculture na élevage oyo tosalaka na faki nkamba misala wana tobandaka yango na Kingombe faki nkamba bayebi likambo yango très bien même na mbuki tobandaki mpe kosala misala wana ke bisala mingi ekobima na nkamba awa po ete encadre bajeune mpe bajeune oyo bakozala forme awa bango nde bakokende na baprovince mosusu mpona koyekusa lisusu baninga inoko mokolo. Merci papa mpona kopesanga maloba na kombo tata mwana mpe molimo santo ndenge outi koloba yango papa likambo ya cabinet ezalaki likambo bapapa bakangaki bango misato me na kotalaka makanisi ya bato bandeko oyo bazalaki na Kinshasa kosala na kombo ya cabinet bamonaki lokola eloko moko ya sika ebimi donc lokola mbanda epa na bango nde lokola bayebi ke makambo administration mingi papa Kulutu nde azalaki ko convaincre bandeko na ye basalaki mwa groupe na bango bakeiti na ngombe Kinsuka kuna pa papa Kulutu tango bakomi kuna bamoni papa Kulutu lokola français ezaki po makasi kuna batuni papa Kulutu papa toyoki ke kuna papa Mfumwa Mbanza afungoli cabinet. Pourquoi un cabinet en Kamba? Papa Kulutu atali bango atuni bango pona bino nkamba
na eshiki église kimbangiste ezali nini nde oyo azalaki lokola leader na bango to porte parole na bango molobeli alobi papa Nkamba c'est le siège international de l'église kimbangiste. Bozotuna pourquoi un cabinet Nkamba soki Nkamba ezali siège c'est que cabinet oyo fungwani na Nkamba eza même na pouvoir à diriger ata yo. Alors il embisaki bango mais tango to bandi na moke batu babani kozwa mikanda ezouta pa ya papa Mfuma Mbanza batu ya musika babani koya papa akomi kokoma papa akomi na cabinet tosepeli po tokoya topesi papa eloko sini ezate toye kotika eloko na Nkamba sini ezate mais lokola to ye to bani kozwa mikanda ya papa tosepeli. Alors bango na bitumba na bango bisope toza kobunda kaka na ndenge lelo cabinet ekomi kotambwisa mokili mobimba ndenge papa kisolokela alobelaki yango cabinet oyo Nkamba eko diriger mokili mobimba. Donc papa nakanisi likambo cabinet ezalaki bongo na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Lelo eza dirigé par nani? Papa Simogimba okengani papa. Ba jeune oye. Oui papa. Lelo ezali dirigé na nani? Donc makambo na ye nyonso intaza ko diriger yango. Donc tozala bana bososoli koloba ete lelo yo nzembo asengaka tango nyonso tokoyemba na bisango te po ngonga siekei. Faites-moi confiance. Eza ndengo wana te. Makambo nini eza na kati ya nzembo wana? Akokotisela biso misala na Yerusalemi. Misala wana yango ndiko kende mokili mobimba. Eza boye te. Elelo tozwi misala te. Boye ya NPP awa na Nkamba. Ngeta. Ba jeune tokozala ibele. Donc tokozala na ba formation mibale. Oyo ezali éducation morale. Donc tokozala bana botos pe ba kotisili biso école to ba atelier oyo ko pesa biso lisusu mayele. Donc tozina ya bonzambe na oyo ko pesa biso misala ya maboko. Eza boyete. Wana esengote. Yengo alobiete tozala bana botos. Koki kozonga nono ko mukolo. Merci. Pana mukolo na lelo toza kokanisa maloba ya lobi ya papa Mfuma Longo ndenga lobelaki yango. Na date wana nde le 2 janvier 1989 dire que papa Yangenda apesaka pouvoir nyonso na papa Mfuma Mbanza. Papa Dialunga na Kiangani. Atambusa biso na bunzambe. Atambusa biso pe oyo kobongisa bandoto na biso na tina na misala. Nde manso si elobami. Kasi ye alobaka boyi. Tango bokotikala batu mingi bakozala na ntembe papa dangi natika koloba ndengo na te atoyoka kiyango te. Mais soki botie maloba na biso ndenge totikaki na babande ndenge totikaki na kambo nyonso enregistreur wana ntembe ekozala lisusu te. Yango mpona mokolo na lobi tokoyoka bato ya presse likambo nini obango bazwi oyo kopesa biso mayele presse. Tata Nzambe Nkolizi Lumu Santo, le 2 janvier 1992. Le pesamani na batata na ba mama pote baye kubimisa maluba oyo okanisi mpana biso. Tosito okayango na mato ina yo moko oyo zali présent. Puisque tu allais présent na bango moko pia. Ma oyo malingi yo tikate masalama. Na bobandele penda soka na mango binunde bozala la biso na komina tata mwana pia Lumu Santo. Amen. Ma papa na ba mama
nazali na makambo spécial na luwa na bino te na ntango koya soko tozali lisusu na mokili te pamba te tozali koleka toyaki mobembo soko bokotuna me papa ntango alingaka kokufa alobaki nini botala kaka manso oyo nakolobaka na bino mokolo na mokolo lobi nalobaki mokolo mayenga nalobaki mokolo nyonso tu nakolobaka maoyo nakolobaka yango wana nde ezali ekandulo na biso bolingo mibeko misala makambo misato oyo soko bonéglige yango de mpasi na biso kosila te pamba te tozali komona ye te solo nzambe azali vivant alingi biso mingi njutu ezali pasi kasi molimo na ngai nazali na makasi kasi na njutu moyen ya kovanda ezali te moyen mpe na kotalama ntango molai na kokoka te donc malamu nde nazalaka toujours couché or ke na kolala wana moyen te papa kolutu mpe nzutu nde ezali malamu te azali be na pasi papa mfuma mbanza mpe azali nzutu mpe makasi te aza na pasi eske ntango oyo nzambe alimaki ete biso misato malamu nde toza na maladi aza na mposa nini oyo elingi ye yango wana ekosalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili mokolo oyo soko tozali lisusu te botuna te papa tekaki likambo nini na kati na mabondele na kati na maloba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesaka mbala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mokumba oyo ezali na biso ezali mokumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebe bino bato bolandi tata Simoki Mbangu solo na kolobaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki pasi na banzela nyonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda soko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo okolanda muntu mwindo alungo wapi sikasika wa nazali kolandaka ndenge nakuzalaka mwa ntango mosusu na mbeto nakolandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo esika nyonso ti azali kaka zero bato na mayela totundi na bango bato oyo bakokosala exhibition totundi kasi pate tosala likambo moyen te me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekona bien mingi mayela na biso wana tokokosala yango application mpo te ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moyen ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu alobelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alobaki ete toluka liboso bokonzimbo likolo mazima kopesama na biso mpona boluka bokonzimbo yango bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te mpasi na biso kusila te tokotikala kaka bele na pasi na biso boye tozali kokende ndenge na sina lobili tozali bapaya moko mosusu papa kolo tokokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma mbanza tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovandi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso ebosali nyonso tu ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye kosouhaite biso bonne année ya solo totondi bino botonde bandeko na ngai bazali te kasi tozali amba te tozali motu moko to reciprocité bino likambo yango tika te tata nzambe na mobu oyo tobandi abatela bino ateya bino mpenza makasi tolongolana na bomutu tozala na bolingo moko ya kosekana te tozala na bolingo ya hypocrite te
ndena di banda o laksi bolingo kasina katina mutima na yo olingi na yote banda tangu wana to beti mabako donc eko gena yo nanga yinde to laksa to lingi muninga na katina mutima na di banda te pamba te soko zala kusala ke hypocrite eko kute yo cher eko laksa yo mpasi kuleka ya wana to kimaliwa mobongiso mususu muzana yete zana bisu te pardon bele ye moko tata nzambe nkolo yezu ili musantu akusalisa biso senu mobomu bimba topesi yango na ye nzambe tata na nkolo yezu ili musantu batambola na biso elongo babongisela biso po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisa mikano na ye nakanisi maoyo makulinga biso tokozwa yango bolingo mibeko misala osibo okaki yango banda mikolo toujours nakotanga kama mibeko na tongo lokotanga mibeko kasi est-ce que solo vraiment tuza kusalengo kumina bisu matata atosi to mesani eba musu tumeme tukana ndo kwanza utangi mibeko moko bali wake na yote tanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala tanga izana bisu te tango siekeki to tanga mibeko te tanga mibeko baba te epesa mana yo mukumba mubeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango ya solo olivie teme yango ekomi routine routine ezali te pamba te tozali korenouveleke mokolo na mokolo attachement na biso na ye nzambe kasi soki olivie te otangi mobeko moko obi mibale obi misatu oyo mosusu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso tu mobu wa 1992 malamu nde totambolela yango mpenza ndenge na sena lobi boto na te kasi papa atikaki makambo nini soko na ngai nazali kukufa obe papa kulutu obe papa mfunga mbanza bokutuna kasi ye papa atikaki likambo nini ntango alingai okata mutima alobaki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mobimba wana ezali kuna kati donc de kambana bobu sana yango te sinon vraiment to sepeli mingi nanga ina bande ko nanga ina basi na bisu na bana bision so totoni binu botondi ndenge boyo ko tonda kati na lupango ya solo ceremonie yango ipesi nga yo emotion ambate ndenge bozali ndenge bolatidi elaxi solo bolingoza na binu mingi donc c'est kawana tekateta Tanzania akumisama abongisela biso patoto ko samikano na ye sino nazana ngana makamba kulubate na buboyo tokanga mapeza diboke pa mateto tonga mukili mosika to sala ba hypocrite to salewa ale onepe dikamumbo ko izangi ok c'est faux e kukakinde to kupisa manso patoto tambarisa mukili mwabisu ningi nzambe apese lisu yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutuana yete yekona yete il faut ngai kaka soko to sali ndenge wana nde ngai kaka moyen ezalite to yiba malamu ete oyo mpe azali nzambe lokola ngai moko soko to pesa na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na koli yezu lumu santu akusepela biso sinona tokusenga kimia na kati na mukili mwa biso na kati na Afrique mpasi zali na kati na Afrique mpasi zali pona nini pona bozangi iloko wana toloki bokonjo wa dekolo di bosote tokuluka kayango solo apamba teto tuni na banganga nzambi ya ndenge na ndenge parce que c'est dit batundi kasi tamba teto seto mesani kulata kabeloko ya bango banda tangwa na toleka mamumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wanda to kanisi tokuki te eloko izangi biso donc isika wana batata na mama to tia mulende to bondela makasi mpoate bolingo yango ibima kitoko ebimisa mbuma kitoko mibeko to salela yango misala na biso to toni na misala na pesi binu longoni solo na kati na mikono yo na moni de ndenge binu bosali binu batambulisi kamusi ngai na moni de bozala ki ba entraîneur ya solo ya bandimi
bamususu tobebisi kasi bamususu topesi bango mateya kitoko yango wana nde ekumisi biso na mokolo malelo mosala mpe emonani napesi bino vraiment longonia bino nyonso bonne année ke tata nzambe na nkoli yezu elimu santu na kati na bandako na bino na kati na famille na biso la famille africaine, la famille européenne, américaine, asiatique ou bien océanienne bisinon surtout tous à la diboke pour tout comme sanzamia na biso sinon ndenge na lobaki lobi tango akusenga bolimi isi ekuki ndikolo biso mepesa mani biso tokopesa bino programme ndenge ekozala à partir de lundi nde yango wana nde programme tokosalela ndenge ni tokosenga bolimi isi esika na tata nzambe na lisumu oyo tata Adam na mama Eva basalaki na landi yango na tongo eselenga lisusu mpasi pamba te tokuku ndi matende likambo biso sadi te kona kusengela ngo bolimbisi kasi tokosenga bolimbisi pamba tintina izali likambo ekanga maka na grand-père eh bien neveu ou bien arrière petite famille azana poids tokolongola likambo ngo. La victoire est certaine comme Benjamin Makulobaka. Car la cause est quoi? Donc vraiment ce qu'on veut lui dire quand on dit qu'on a quatre moutons na bino bon banga na bino te na ko sa bino solité na kogo kuzala rose chrétien te na kana isika wana banga na ko bilo kondo allez coup de pied bon banga na bino te to ko longa na bino bilo kona bisu te yangwana jungisi muntu mwindu sima moya kolunga biloko na yewa na ezalite yangwana ndo malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate bato bakima soko ba yoko kuta binu boy e babusu to zalika kawa ya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller la côté yo kanisa nde ba yidi yote seno ba kimbangi soye kimbangi soye kimbangi soye. Donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kite kosenga pardon ayaya ndikamwana balumia nzambe biso kozala wapi kasi yaka kumila kisaka komu ne itobongisi kumisa kaka komu ne to koyamba yoka kayaka sinon tobanga te. La victoire est certaine car la cause kalena bangono ngono bango mitano kuna pe mitano mfano nini secret lungwa bobanga na binu te to bandi ko kende esika wana batata passer ba mama binu nyonso tu bandi nyonso tu tokisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngai kana kubenga bango yo muntu mudo kokenda wapi okulekela balabala nini yo muntu mwindu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bongi sa biloko ndenge yo zala kulingaka biloko na wana izali nil na rien yangwana ba mama na batata to banga na misute to sito longa kina bisu tuzali ko senga kaka bolimi simfata ajungi salabisi eloko ya mutuya oyo wazala ko lelawa sino zako vraiment wazala kitela ma profonde maloba bino bolubi e kotelenga na mutima malgré mes zala ko sala ngapa sikasi ikusila kaka tozami alike tenzamira bisu akoko bisameka na ye akusala bisu eso le papa kuluta zana passe papa fuma zana passe ngai makumpena zana passe kasi nakulubaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi
asala ndenge elingi ye oyo ya biso yazala bomoto seno oyo ye tozali sûr et certain que nzambe akokosa biso te tika te tata nzambe vraiment apambola bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali teka mpo na bango apambola kaka bana na ngai oyo nabuti na mosuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai baba te baba simuki mbango alobaki ete ndenge nakokanisa te mbamba te nga moto nabuti na mosuni nde nakufungula nzela mpo ate okota mérité sokolani matambi na ngai ndako na ngai ezali ayo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino bato nabuti na mosuni na baoyo nabuti na molimo bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata nzambe na nkolo yesu ali mosantu apambola bino bozala na nguya na makasi bokobima wa tete haute mpo na bazoba wana kokomaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango yakolaka na université ya kasi akuma awa valise ya diplôme ake kuafishe na kati na ndako oyo diplôme ya mosala etuliango na poto mpona nini azali vide azali na ye vide tika te tata nzambe akumisama nzambe tata nkolo yesu mosantu bakumisama maloba na biso banda tongo ose okaki moko ntango yake kufukama po ate alobi ete tata na ye yo mpe ojili biso ntina lelo ya 18h15 ya solo bolingo na yo monene tosi tosololi makambo ebele na oyo mpe bango baleleli ose oki papa bele mosuni oyo soko yango esali pasi nde tokomi na pasi mwana na yesu akufaki na ntina nini akufelaki mpo ate toujours akubisama eyi malamu ete oyo tolandaka akufaki biso mposa ezali tokumisa bana nayo esika elaka me mokati na likambo ezali kaka yo nde salisa bana na yo bongisela bango kokisa bango po ate biso banso totambola lolenge moko pamba te ntango akosenga bolimbisi ekoki mokili motelanganu moyen de susu te pamba te basekret na bango oyo babengaka basociété secrète nyonso okobima poelele muntu akobumba na zambi susu te banda ntango wana okoyiba banani wana batambolaka na solo banani wana totambolaka na basociété secrète na kati na likambo ya tata nzambe tolobi kumi na nzambe solosolo kasi na kati na mitima na biso tozali na biso basatana yango na nzambe bongisa likambo na yo kokisa yango po ate moyini mokolo wana akoka kozala solo na soni ndenge tosi tolobi yo moto yaki na biso jongisa mokomoko na ndako na ye na kimia bele tosengi kimia na kati na mokili mwa biso na kati na nzoto mpe na milimo na biso na kati na mokili mwa biso na butu olakisenga likambo moko na kamwi enayibi te ndenge nini yo olobili yango mpo na conférence nationale souveraine olakisi ngai 3 5 et 15 na kamwi nayibi te ntina malamu nde olakisa meme na ngai te kasi bana no bazali ebele awa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango elobi nini pamba te biso tozali na biso bakufa miso yango wana tata nzambe nkolo yesu mosantu toza kosengaka ete mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso nde tosalela yango tolela yango tolatela yango maso na biso ezali mpe na kati ya mokili oyo pamba te ezali paradis terrestre bato bandimi te yango wana confusion isi ekoti na bato wana babengi ngai vampire sorcier rosicrucien magicien franc-maçon nyonso tu wana po ata kozipa mabe na bango kasi etikali moka ekobima yango na nzambe tata nkolo yesu mosantu tosenga mokili mwa biso kimia afrike mobimba tika te yango eza na kimia europe amérique asie na océanie yango mpe ezala na kimia na nkombo na tata mwana mpe ali mosantu amen. makambo nyonso wana ezali maloba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kontima kokanisa mokolo na ye ya lobi
le 8 juillet 1992 ndenga tikaka biso oyo ezalaki na le 2 janvier na mobu wana pe oyo elandi wana ezalaki na le 12 janvier 92 kuna na centre d'accueil biso nyonso bakimbangistu tango toyokaki ke papa Mfumolongo papa Dengenda a prononcé départ na bango ndenge bakotika mokili oyo biso tomonaki ete nanu tokoli te bapapa bazala nanu soki tokoli nde bakokoki kotika biso yango emonanaka ete biso bana na lingomba tosangana tosenga bolimisi paye bapapa so totambolaki mabe balimisa biso po ete batika mokili oyo te tokola nanu kasi ndenge toyoki réponse na ye eke oyo elingi nzambe teke te salama oyo elingi tata kolakisa ete papa Simon Kimbangu tike ete esalema yango emonanaki ete na le 17 mars la même année papa Kisolokela atikaki biso te lobi le 8 juillet la même année wana de papa Mfumolongo papa Dengenda atikaka biso ye totikalaka na papa Mfumambanza papa de alunganaki angani ndenge bango moko balobelaka yango na ngai particulièrement ebandaki kosala ngai pasi pamba te na 1985 na le 28 septembre tango papa de alunga na konetaka accident afandaka kuna bana na mois de septembre wana kino le 2 décembre tango ayi kozonga de bango nyonso misato bayaka nzela moko olangamu natikalaka na nkamba nayambi bango ye papa Mfumambanza tango bakabwani ete papa Mfumambanza ase reposer to continuer na chambre na pesi rapport ndenge totikalaki na ndenge ayebisaka ngai ke ngai namoni nakozala lisusu te ngonga na ngai kokufa esi ekoki kasi secret nayebisi yo bombaka yo moko ata mama na yo koyebisa ye te bandeko na yo koyebisa bango te pe bandeko oyo ya ngai donc papa Kisolokela na papa Dengenda nayebisa bango te bima kende kolala na yo bima na porte ya sima bato bamona yo te ntango na telemi na bimi nakomi libanda vertige esalinga makasi likama monene boye bango baza banzambe balalaka te natala papa ditele ayo papa Mfumolongo papa Dengenda aza kobenga yo kuna nazwi ba instruction naloba na mutu te namonana na mutu te bon nazwi mwa retard mpona korépondre natala papa Dengenda ye moko atelemi liboso atetamanga wana aza kozela ngai nake kofukama abia bato mosusu bamusicien bazwi biloko ya kolia te papa biloko kolia ezali mais nazomona courage te ngai courage eza nango ozo koregrete mpona papa ndenge azwaki azoki ngai papa likambo moko eza te tokotana na ndako tokoti na ndako papa Kisolokela alobi mbenza du qu'est-ce qu'il y a papa likambo moko eza te non oza na likambo loba. C'était le 2 décembre 1985. Alobi papa ayebisi ngai ya kozala lisusu te azokufa kasi nayebisa bino te
tokende bango bazalaki place mama kwa kiada komelaka tokiti tina ndako na ye akala mise totoke protocole azalaki wana afungoli porte tokoti na chambre esika papa mfambanza azalaki apa mfambanza azwi mwapongi papa mfambanza papa kuluta bengi kyangani papa tanga funguli miso tala bango mibale liboso nga na nsima ye moko moni kaka ayi mwana nakoki kopanza sekre likambo nini oyebisi mwana papa mfambanza alobi nga nalobi nanga likambo ya mwana ti mwana alobi ke oyebisi ye likambo alembenza loba papa alobaki ye kozala susu te papa mfumalonga alobi te mbutaki angani toyokanaki ndenge wana te toyokanaka ndenge wana te toyokanaki ke mbuta kokende liboso donc papa kesoloki na kokende liboso ngai nalandi bongo ndo oya koklotire kosisi makambo nyonso tikali kobongisa lingomba eza ndenge wana te mfambanza alobi buna ndenge wana kasi na ye nayebisaki ye makambo aloba te kasi aye koloba na bino batoyoki yango bolimisanga kaka ekosala masusu ndenge wana te nga nayebaka likambo wana avant kasi lokola bapesaki ngai instruction naloba ata na bandeko te ata na bamama te nabomba likambo na ngai yango papa mpona ngai natelemi wana na mokolo ya lelo kombo tata mwana mpe tata molimo santu Merci Papa Mbenza. Merci Tolandi Maloba ya papa. Tolandi pe Maloba Bambuta. Et l'axike Moussala toujours sala. Toko sepela. Toko sepela pe toko sepela te. Sika to teli nde yangwana. Pona ko nakte sala yelu selemi. Bango mo balobaki yango. Biso tokei kasi botinga na kotonga yelu selemi. Ya volonté toujours sala eza mabete eza malamu. Toyokani ya. Kasi bato songi bazali bi bazali te. Sala balati bazali bi bazali te. Bongo Tobia. Trola d'abord. Toto sa biso. À niveau de combien ngo. Iko fongola makambo ebele. Pona lelo to silisi na komba tata mo na pe tata mo le mosanto. Amen. Imbangis moye Bajenoye Tokolonga te Bika tokubikelo moko Twatonda Mawonso no tutambudi